faible na bon pour la mama comment okanga na ka expérience et lobi pété ko za mukolo expérience et ça que mesura 2 mètres aya na ngana musala te pas Jean Baptiste aya ko annoncer nouvelle ya Jésus ba kanisa yende Jésus kasimo tolo baba to yo lo baba expérience ba bima liboso ba okanisa bango me bango te yo leki ans et bon ans le kinga mbote na babone nyonso Congo Cool TV bipa biso bozali bonsoir bonjour hello good morning kane to lobakaka et merci na nzambe o asali ke ngana yo tozala toujours na nzoto makasi en vie pona kolanda lisanga ya ba artiste talaka ba bile na zana artiste lisanga ba artiste leo na zana artiste Patrick Bangu na on a lingate ya se présenter ngasi na lobi de Patrick Bangu autrement dit force tranquille yeyo. Et merci à mon boss papi de Tiene Fumuntaku, motema mimi matondo depuis Londres. Babi maman ya ba nebele, papa ya ba nebele. Et merci à maman tete botamba, babi talara maman. C'était malili toujours ani na mesana robenga. Maman tete botamba. Babi sotel maman tete botamba. Hotel Olivier nanga lilungu mabele, obi ai. Talara, babi wana batu nanga ya kati quoi. Bale bo baza na kati lembiaka les 520 giga. Et merci à Benny Kilonga depuis Paris, babi moi ça pembe, moi ça tonanzoto. Ngana bino le to ko gato e banalisanga ba artiste nini oyo Patrick Bangu bombeli biso nini oyo ya malamu alingi aisa biso na ba question na biso to reposer directement nazo koleka mama na ba bonjour pe na ba bonsoir na Patrick Bangu pe mes condoléances Patrick. Oui, merci 520 gigas. Babi après on coupe fait la. Nga benga ko 600 gigas. Aïe. Al not bikuma. 600 gigas. Babo sana 80 on a kolo fwe koka. Merci Patrick Bangu force tranquille. Babi après on coupe fait la papa na maman. Moi ba repos ça qui makasi. Patrick Bangu évolution musa ezo kina ndengeni. Ouais, giga bikuma 600 gigas. Évolution musa la la vitesse nzamba tika borfelin te ndimi on nzamba za borfelin. Pour vitesse moi que comme Mikolo yo yebi tina comment la salle Pascal combien ouais même moral papa la maman ba uta okufa ba amna bango fana na kimia paix à son âme maman Bibi na papa Jean si je trompe pas. Merci. Papa Jean Bangu paix à son âme siko musale zo kina ndengeni ouais musale c'est continuer babi il y a un temps pour tout tout ça qui n'attend mawa tanga mawa eleki malgré mawa ezaka kama tanyo so elekaka to comme déjà la étape musu to ko kanga pe kama boko te mawa to fanda to lia nini so kangi maboko ingénieur vie continuer na uti kutu boulot na ozonga ka ba programme to zaino ko rater te awa na Congo Cool TV suka la chaîne on a eu ça ba abonner bo s'abonner na chaîne OS et la chaîne mo ba to ba otango kate me yango nde na ba idéologie sika yango nde na idéologie sika ka ne Patrick Bangu tsoloba na mona nga luka adrible ngai na bossa ba question nga mais ma question na bossa na ngote oh là on bossa ba question ndeni Patrick Bangu force tranquille la polémique te ba question est à limiter pour la yebi yo pe bien aïe giga na yebi yo bien Patrick Bangu force tranquille kana de lobaraka après au coup fait ba parents to leki neta poana mais na kata matanga to yebi ke yo na groupe sans souci pas au salara mais to moni na matanga nga zaki présent mais na tiko mona te ke ba artiste ba ya ebele na matanga wana et le sali ke ba artiste ba ebete to ba artiste ba yaki onga na mona ki te to ndengeni jiganga na okamona matanga na biso ba artiste ba za ebele te le mot sali sembla po batu balobi ngai te batu babiki neni matanga ya ba artiste Bangu force tranquille mama to ba ebele te ba artiste chaque jour pour le moment est-ce que ça en actualité ou ça na YouTube na ebité na oloba nini eza yango wana ka otolo baraka mais ngana ngande yo moko o confirmer ba abonné ya Congo Cool TV o confirmer bango ke non na matanga bayaki ebele po batu balobi ebele batu balobi ebele na otanga pe ba komboka confirmer bango ke ya ba kombo te aso ko otanga ba kombo confirmer bango ke na matanga ya papa na maman ba artiste bayaki non c'est faux archi faux batu baza atendeni matanga kutu to na tamo ya état d'urgence confinement to anango mais dès wana batu ba okamwa e boso ezaki confinement te plan craquer artiste nyonso bazaki wana talaka Flore Bangu ngolo makasi ngamosu ngolo munene koleka e siko talaka siko force na biso mbaye so esangani bana oublier Nadine Bangu
bastar misato wana ya famille ya famille makasi bana Congo Cool TV babi baboye na biso binomo boyoki na matanga ya papa na biso na mama ta bakufaki batu bayaki ebele papa Bangu Jean Léon na mama Bibi Mapwani biso moto monaki directement wato leki wati to confirmer déjà Patrick Bangu na évolution ya musala na yo mais quand peut kosongisa ba abonné ya Congo Cool TV elo ne epesaka posa ya kosala théâtre. Merci opindolelo moko batebele batuna ate même ba journaliste baganga ya minene mais bazonga vraiment simate. Merci. Bon, nga théâtre tout d'abord ezana ya makila. Ya makila ezatelo moko lokotsango na nzela te eza ya makila. Pour papa pratiquer ba théâtre tant azokola na niveau ba école banda ça toujours na école il y a ça qui sélectionner ba poème ba blo moi théâtre et école toujours il y a ça sélectionner ngo moi makila wana ezongaka so yena famille au monde ko banda na yaya liboso grande sœur propre Jeanne Bangu na profiter na peso mbote na France ebi ke kalate to za na bino nyoso a Jeanne Bangu ya baleki ye pasala musala wana ba o nyoso balandi ba mesela be basala yango abe Gibson Bangu ba Fifi Bangu basali yango bambote belé na Paris na France na Toulouse na pesi bino boza partout na omona moya lo bater famille Bangu to alwa ba mayebo to panzana partout to za yango esala ke biso pe na sima Flore de génération na biso sikoto yo tombolango Flore un jeune homme c'est quand même le coup c'est comme toi là nzela to kende Flore nda yaki opesa ngo gu ma pesi vraiment gu moko ya bien te ya bongo ngande na yo la musango siko makasi na petite sœur propre nada nièce na ngaza na sima toza wana ko ya liboso eza ko confirmer te binomo bolandi alobika mukie mais a touché place moko onga na zaku na idée koute omoni donc pour moi la ke yaya na leki bawe la raki leader pe bawe la raka qui succès na Congo ki yana leki wana za ya famille na musala ko lobate aya na ngana musala te mais par rapport ya expérience yona Flore Bangu nana na expérience bon point faible na bon point la bon ba kuma okangama na ka expérience et lobi pété ko za mukolo expérience exact que mesura 2 mètres ya bandam eza makambu ya le roi Jean-Baptiste ayaka ko annoncer nouvelle ya Jésus ba kanisa yende Jésus donc azoluka akota nga so bande nini ba abonné à Congo Cool TV ba bibo s'abonner massivement numéro na biso pesa wana bo benga soki boni ka lobi mabe bo benga po eza likamunde poele donc litanga ba artiste ali kamunde poele le auto lo ba bien que eza musala théâtre ya bino eza ya makila famille basala pe papa sala nde auto lo ba bandeko pe belina abe asala ngope mais elo siko nini ma o etiraka yo ke ngane na vandi boye il faut ça théâtre na le kapé bango elo ni etiraka yo vraiment po bango basala ba toye ba bango te mais o etiraka yo mobike ne ya sali bo asuki awa nga pe na sala vraiment pona leka bon et le couvre atiranga eza par rapport à ba grand na biso ba banda musala so na bina na bomba na oza un grand nta tiranga vraiment mingi eza père nanga papa makaya mayuma vieux saint père nanga ye wana o bangwa uta na neate Patrick bangwa uta na neate na uta quelque part talaka na mwana papa makaya bino mo boyebi papa makaya mayuma vieux saint boyebi na eloko expliquer te c'est que moi na ba boulot na ngo euté pas père spirituel na ngai donc yem da pesa ko posa théâtre apesa nga posa na copier na banda osala théâtre yango moni boye etindanga ke na banda osala théâtre siko idole no sala vraiment nani idole idole na nga ya théâtre pour ni otunga ka idole na nga oui parce que Patrick Bangu asa polyvalent soko tie na rôle ya buzoba azali otie na kiserie azali parce que toye baraté Patrick Bangu azwa idole maya nani na monde ya théâtre vraiment bon en vrai dire na bomba ngo mais na moni kana loba po mission na moni ngo ezo lobisa ba vérité isanga ba artiste biso ra vérité na vérité idole na nga vraiment zalaka vie na nga lava vie lava wana ayebi makam na loba vie na nga kati ayebi la tina bi vie na nga yo yebi tozala na ye alela petit na effort nde na jouaka donc yenda za idole na nga nalandaka mingi ba makambo sala yem tapesa nga maposa osala eloko wana makasi. Merci Patrick Bangu force tranquille kané de baraka artiste boto yo ka bi bien que Vela vazande idole na ye
mais mutu apesa ye pe posa makasi eza président na ye papa na ye makaya mayuma ya saint père spirituel na ye. Mais sans oublier na bomwana déjà na pratika kiango hein na bomwana déjà na okola na ba veni déjà tout ça ba théâtre na ba flore esika moko ya quartier to pe na producteur na biso beau frère propre Dodo Bindele Stéphane directeur non Jeffrem na boma na profiter pe na PC Ambote na mwasi na Fido Bango ya za président na biso donc à partir wana na bana sans souci to sanga na rapport na uti na siège na ngaba esika mama solo bande ba théâtre ba va sans souci to na bango côté moko makamkuta ya théâtre minga yo ayekola ngo pa na biso donc eloko sala ke bo moi na déjà ba vitesse ezalaka to sala pe ba succès r wana na ba quartier talaka à l'époque na ba bande vidéo to sala ba succès bo moi na to beta ba musique ba théâtre to gangisi mais après na yo zongela ngo su makasi makaya yo la musanga makamango président na ngamo président makaya mayuma na profiter na pia mbote yango po moni jango banditi na continuer boye na kenda pa makaya na bandie pa makaya na sise pa makaya na keye pa ya Papson président Papson na profiter Yebelardo na peso mbote mona ke bango auta na neate na lungwe pa Papson na ye pa président Jonker président na Jonker suka na mwana ayebi suka donc suka yete ya bouleverser ba donner na longwe pas Jonker na longwe kune pas président Jonker na yeko rejoindre non avant tout d'abord na le capé na Mukubi sans oublier na kobosa na ngote théâtre Mukubi ba yebi za fondation ya papa na leka kuna be sobe nyoso ba leka ba flore ba leka ba to nyoso to yebi minene ba vena nga bodo ba leka na mulongwa no mona ke Patrick Bango uta na neate misuba omona ka ba otu na yango ya uti wapi ya ka bambanga na uti esika ba nyoso ba utaka problème ezaka po bo message na ngate mena pie no temps bo message na ngai vitesse ango pese komo si lelo na komi Patrick Bango lelo naza na groupe sans souci na leki na ba météo na bo yebta no betape belé lelo na groupe sans souci d'Afrique lelo Patrick Bango aza na groupe sans souci d'Afrique pe à son âme papa Matéa babi wanda zaya et puis bozo yo ke belé bana na koti na groupe sans souci ba belé bazo kima na kimisi ba te belé déjà kuna na boy na ko tanga ko tozo kende malem place wana parce que ye déjà abaninga déjà na pas ngana banda pona bagi ba question za yangai ba réponse ya ye Patrick Bango babi Chera kitoko na Brazzaville ezaka Akusta Seveline bambote belé alobi na moneka une fois na TV na groupe sans souci et le roni esala que Patrick Bango aleka susute ba fina yepo ayebo jouer te ba fina yepo asola na ba chef bien te ba fina yepo qui impole l'équipe nini makambo lobi et c'est singa makas petit nanga meshak bazo seke sika fanda bia question sexy fe nanga makas Giga, ngaza ngola munene. Makamna olo ba grand frère propre Tati Bango code à Luanda yebi yango. Eska fa na pegal azotala nga na flat. Vena nga na peso bambote ya trop. Ayebi o soda yo yebi te na tourna ba film na yo. Ba film no na bandi yango lelo te ça fait au moins 5 à 6 ans lelo na tourna yango. So benga nga na sentiment hein. Po yebi kenas na sepele lo mo lo baki ne bandi ke Patrick Bango a polyvalent. Nga kutelo kana miyeba te nzoka na yo ke yango cheyo na zala polyvalent. Na groupe sans souci et ça te que non ça fait le deuxième année na ngango na groupe sans souci mais tourner mingi te ka monika pièce mon côté na sali ba pièce misa tu na groupe sans souci banda na kota première pièce ka ko na sali te za yango on a joué te mais on l'a combien de fois on a joué déjà 3 pièces na groupe sans souci za blague te nga na kuta combien na ba le kate ti lelo na sali ba pièce misa tu leki opé ba tu ba yebi yango e cartona na leki yango koloba te mbala moko eza loko minimiser na vitesse ya mutu na o ima na vitesse na ngai Seveli Akusta lobi bien abi mon vieux Giga taelanga tunelanga bien force tranquille Patrick Bango to se pene makasi mais to moneka na rôle à jouer à docteur mais na ti on na sosute eza nini oyo bengi ka rôle à docteur mais za blague te na jouer tala na jouer rôle à docteur na groupe sans souci mutu mo ba yebi ka sala ne ba blague mo buzoba mais na profiter na pesa Montréal Mboshilo Kinzonzi Mboshilo Kinzonzi Nef Yang Soukana Mwana le grand réalisateur du moment na kontaka Yona Giga na Afrique centrale bo abino mbale na 520 giga on a comment benga 600 giga apesa une opportunité malgré apesa une opportunité na nous ya bien ta la kanga petit on a mona ba vitesse na o ils a ba ligne mo bona opesa off ma ligne mais na o zela kaka na sala eloko wana ba sepela rôle la docteur na groupe sans souci combien ba longwa ba jouer en pété rôle wana
mais na frappe yango ebeta eloko te mpona olakisaka bango Patrick Bango a polyvalent donc nga naza nanga presse te oyo oloba lem so eza mokili nde ekanisa Patrick Bango ngo baokunde boye nde nini te oyo ayebi passe na nga ayebi baetape na lekeli na ndimi mpe te baokunda sauf ke eza kaka temps na temps nga mona kolo nzoto na apresse te bino bato ya mokili boapresse na nzoto nanga ndeni toyokaki basango ke Patrick Bango kana groupe sans souci mbutu ye na Doudou soupe oyo aza chef na ye ya répétition bon toyebi te peut-être ye mda asalaki te ke afina ye po Patrick Bango ayeba kosola te na Doudou soupe relation ni boza na Doudou soupe po biso toyebi dake mbutu makasi bino mbale relation ni boyanga bino mbale jiga oyebi ke to vivre la monde ya polémique mais mbutu eza ndeni Doudou soupe wala vie tala mon vieux ya parlé songa leo na groupe sans souci eza poto beta pièce mo ya Flore Bango boyo na bien nga Doudou soupe degré à santé na travailler habiter Bango yo faut à côté te ko santé ko travailler mais la cité que tant komi place ngo pe boye makampe changer na ngo pe pona mitso neza boye na habiter que yo na epo Doudou soupe na matanga ya kipete et là ça m'a que bona mbutu mino mbaye na ye 520 giga créer ce elo comme susu est-ce que matanga kuna bataka ba présence na matanga eza lokola ngai mutu na kati so na ye matanga te esa na mabe makasi ya nemo po bika ve na biso ve na yo Doudou soupe a se plaît que au travail na groupe sans souci en plus tant au côté pe ba changer le face po na ba pièce ce qui o le kate eza cause ya mbutu bana ngo entre yo na o le kate bon na boité na lo bande yo lobela o mona nga mingi te mais na ba chaîne na TNT olandaka nga yo moko dum to esa nga ba biloko lobby na auto sala na o le ka presque na ba wish na TNT na kini eza blague te na le karata na groupe sans na o le ka mingi te bon eza groupe to keto kutima kam na bango nga ko changer ba donner te mais le meilleur na nga na o pesa ngo biskam susu bo sentir mais pourquoi pas na ndako no mo passe au côté mais parce que ni le prophète ni les prophètes chez soi mutu mote bandima ke pa nae eza loi nature nga kam biloko nga kamwela ngo te ingénieur 520 giga le grand monteur du moment na kamwara te Jésus baboya e pa nae na Israël ti lelo bandima Jésus te est-ce que yango e kanga force à Jésus rien donc partout ba ondima mais pas na ba ondima ote eza logique donc na mona kuté loko osambouye soute donc Doudou soupe aza ve na nga ya kati nga aza likamna ve Doudou te soit yaki matanga yonde na yebi OK kolol tige wa journaliste solo faut que ndo yeba pourquoi ya kité nga na yebité peut-être bana ba matanga lem soupe yoka ki angote na yebité yondo ko otuna ke pourquoi ya kité boye mais nga na yebi kaza vie na nga ya kati ya palais o na yebi ke matanga eza bon mutu nyoso pa ya ka matanga te misu ba oya misu ba os empêcher c'est ça normal pour nanga na ozwango et lo moko wana te likolo na moni on normal merci au moni on normal Patrick Bango force tranquille tozo kende kaka malembe na émission na biso lisanga ba artiste na pesa mombote na ngai et pa Pamela Mbala na Paris babi mwasi ya chocolat mwasi ya kitoko Pamela Mbala Dersi Mutombo na Paris babi Rachidi Moke na RCA d'Afrique d'ici bambote belé Patrick Bango kade na baki ba question ya ngai réponse ya yo na monde art monde nzonding pourquoi Patrick Bango na monde nzonding na monte pas ba benga yo et pas bandero msusu wake ba peso ma caché ya mbongo no ma babi ke non Patrick Bango babi caché tam su ya $100 yango o tourner et ça raso ba bino ofele et ça ranine ça la bongo ozo luka visibilité to nano komina nuté je n'ai pas question yango muta pesa ki yango ou bien bosani na mutu na ozo bombarder nga ou bien deni nango te poto moni na monde nzonding Patrick Bango un bon bosseur a bossa kitoko mais kota là to kine ba pesa msu ba obengisa batu mais Patrick Bango ba obengisa te eza nini makambo yo lobako Guy Basket mokonza des continents ti afani na poto o kamwa Guy Basket so a découvert wapi na banzonzing ezaka ke bon eza mite ya mabeka ya bato et puis nga loba na nga te makam na nga na sa ebele ku basala eloko te bagangaka mais nga ganga te pona moi da moko da asa casting nga mona misu nga ba bite tout ça Patrick Bango leka Flore Bango habité yete longola e bona habité rankine ezali na kata monde nzonzi ngo za nango pona kotanga pe kombo pe te nga za pona otanga ba yo na yebi ozala la frente otanga nga nyoso pa oui misono na boya na osala te sanga ba artiste a to ba vérité sanga ba artiste na yebi mais vérité no ke au delà ele ki na vérité na yebi te so na obenga ngo nini oui na sabe misomo na eluki na ba polémique ti lelo
na bave na ngai ya constant mari ti lelo donc tokopera la biso mais amona oka normal mais bakeso opozaka fo otiaka na se nga na mutu no akati konyongela nga makasi te eza kaka nde olobi wana oui mutu ya mabe mondo toza théâtre ya mutu ya mabe makasi donc koleka kutu atala bapoliticien balimbisa mutu ya mabe ya théâtre eleki makambo nyonso mais oyo nzambe asa pona bao baosala mite ya mabe wana do baolekisa mpo na nga baolekisa air mpo ya nzambe bakanga yango te so okangi kote oyo baofongo elo kote oyo toza wana mpo na bango te toovivre mpo nzambe alingi nga babengaka nga nazala fier na nga na mosala nasalaka babengaka nga ata nazwaka ya mingi te monde yango ya nini bino ka ye oyo bosala bafilme seko mitie na kati bino booboma biso bosalisa biso bamisala ofele mpo oboza question ne kozongela o mpe mpo bino kaka bosala bafilme bobenga biso ekomi bokomosolisa biso na ndenge likaso ya baroulage boboza su ya voie normale bo mais problème te giga tozokoba monde oyo eza ya motema mabe yo yebi nga na oyo towana monde oyo ebele baninga baévolue te or makambo tozosala eza nango mpo na nga nabenga yango maseki mare na nga mama bibi mapwana yebisa nga bi patrik yo kofanda te misala oyo bazomekameka boye ka bablague apamba boosakana yango misusu baoki esimbela baninga bakisi oyebi elobelanga fort mare ntango alobelanga eloko wana motali eloko mpo olingi otika ndeni mais comme oyo aza kati na nga aza makasi koleka oyo akati na bango na tovivre toujours nga na obanga bango te bango nde fo babanga nga relation nini oza nango entre yo na vie na yo makaya mpona moni makaya na bafille matiaka su te nayebi te relation koma ndeni entre bino mibale bon giga en tout cas nayebi te nga partout na leka eza na président moko te totikani relation mabe barelation kutu nyonso oyo eleki eza ya nga na président na nga makaya maluma ya sen mais bafille matiaka su te okatiaka bafilme ne nyonso nazalaka nakupa bafilme ya président nazala kuta otobenga nga vantere abibangu yo fandi boye nga sina bandi baprogramme oya otourne te eza raro ka papa moko boye abengi mwana akenda quelque part abenga mpe na misu na tozali na yo na boyo tangatanga bachaine kobenga ya litio mpe ezali kobenga mpe motaka kobengaka mpo kaka asepelisa yo mais na motema alingana yo pete bafie ebele bazali na baprésident nyonso so bazala lokola président makaya me makambo echangea po aza cool ebo président météo acool te 520 mon père mon papa papi d'Etienne Mfumuntaku motema mimi matondo na poser question mon boss te poser question bon anniversaire mon boss na souhaita ki pe mena yo batsa awe sala bien ne tando ike tokoyembela yo na suka émission okoyoka yango bien papa ya bana ebele na tuni est-ce que Yasin makaya aleki météo na kosola bien mais ba question ezoki na polémique ngala boyi na eza polémique te parce que olega pe pas météo na leka na lobaki yango tout à l'heure la groupe météo mais par rapport siko ça na vient nga ya ndako avazala ya parler par rapport siko ya kosola bien ya vient na biso makaya président makaya na président météo différence donc eza ndenge ni la comparaison n'est pas raison nga ko comparer yena ni te nde makaya za na ndenge na vivaka président météo pe aza na ndenge na vivaka mais nabike ba président nyonso so bazala lokwa leader na nga makaya mais makambo echangea la mokili poza na jalousie ya mutu te akanga mutu chance te yeso amonika ke ye camarade so yebi musala okomi pire mais to mona ngote pa ba président sous lelo ebele net président ebele to mona na miso a préférer msu mutu msu ayebi ne musala te azolomba ya travailler o ayebi musala te pembeni mais président makaya ma yuma bongo te so za bosser talaka epane na chef du groupe. Donc, chef du groupe bien et ça président Jonker toi on est relation bien et ça la président Papson toi on est bien et ça ba président nyonso na uta na za bien ba benga nga na ba film na bango na jouaka oleka pe pa Bosco Bumba oui na leka la boni c'est que yo yebi pas sikoyo na sisité Aigle Royal bangu oleka pas président Bosco oza collègue no pe na musala aza pe président azaki pe président na yo mais elo ne sala ke yo olonga pa Bosco. Bon, et l'autre est ça là longwa. Et ça juste que pour la vie, mutunyo ça na posa amata escalier, mutaninga rata suke sika moko ambition mutunyo so ezalaka amata escalier. Et ça le quoi yo na ndimite sko bandela ka ba site yango za lango tilelo. Na ko tunoni ne sala ke yo po ka bino batuna no ba question te ni ne sala okanga na Congo cool koleka ba site nyoso.
Voilà, c'est mon journaliste en yambanga en tout dans la question. Il y a qui raison la vie, non? Bon, tu peux me faire le coup pour bien le cas, biso na pire raison. Mais, ça coûte yango, ça qui a des tapes à vie et ça là, na longue pas présent Bosco, présent na Bosco Bumba, mutaza pe présent na vie na pire bambo te belé. Tout aux années kuna matanga mère ayaki, ta ba relation tout ça. Tout ça na yo. Yo za biro na nga mais na comprendre ba question zo bomanga lo quoi. Pour te moni auto le ba étape à vie, na étape par rapport à Moussa na donc c'est que Bosco la qui na c'est tant longo na c'est siko mati di koloti qui est, c'est ça. Bon, na sens ou na vraiment té. Bon, soué na nga za ki un jour na comme na semaine de ba nyoso ba komaka. Na travailler un jour na move munene ba tsape ngaka Patrick Bangu yewana original yewana original na groupe sans souci mais ya Bosco et ça ya muke le bando tanga groupe sans c'est ça université. Merci ouais ça université Patrick Bangu atolo ba awa babi ba question ça ya nga ya réponse ya donc ngana na kene ka bo babi abso système ga ya otonga biso to na polémique té biso to na polémique té otonga kaka na monde place awa ngana fingi artiste na mon place mon côté à Patrick Bangu force tanki a finger artiste hein et le bave nanga lilungu mabele abi donc musala kaka wesa eleke belé botika ko finga yango to saka musala kaka kandi zalaka MK ba forcette na Rwanda wana na BPV nanga mashaka do kudinga pocha nzambe na Angola boss de boss moninga tati Bangu na Didier Kitangi ko betox so eki ko loba makambo abi ke petu wana donc biso eza ndenga famille na bien éduqué na betela ngo tolo et ça là que ba famille mususu ba bénéficier d'éducation nga na zoate na uta na famille mo tout d'abord famille chrétienne et puis naza bien éduqué yo yebi to zala na makambo ko finga ne zala raté bata mokinde balinga vérité te ba comme ça ngo finga mais nga na ba nga vérité no vérité na bike na monde art mutaleki nga zate. Merci mutaleki Patrick Bangu zate ka na tolo ba awa Patrick Bangu na bezo tangela nga 5 artistes oyo ndimara 5 artistes seulement. Et ça la base to mibali mais 5 personnes oyo ndimaka. Donc so tangenga bango après na continuer question nga 5 artistes. Non na président Makaya Mayuma ya saint artiste makasi. Na ve nga lava. Soda kutanenga mukete ve nga buzo ba 100% le colono yango ngaka na za to kanga manango yango et puis so ba vie so msa so ba vie on a ba bateau. 3 la tsanani. Faut dire vu qu'à 5 na bo comprendre ka ranking so makasi et comment eroluka bato otanga na lobi bien atangela nga 5 personnes bana poto bana monde atier bana ba abonné à Congo Cool TV bo s'abonner na bien que alukela nga combien 5 personnes atanga combien 2 natangi 2 troisième Andi Putuna Deborah ya biso ya Congo Cool TV ba yebi mutu na tanga za Flore Bangu 3 troisième de la quatrième quatrième venange lombe hein cinquième bon na ba koki 5 te na mona na 4 donc émission asima na tanga 5 ba abonné à Congo Cool TV déjà na tangi ba artiste makasi baza ba abonné à Congo Cool TV 5e na zuye DJ amukuse masalanga mikolo na vitesse internet avant qu'on aille to tourner ne plus moins internet DJ la limbisa yo 5e au clôturer bino 5 boleki ba artiste senior son na boulot. L'homme fengi depuis Canada babi ozolandat Patrick Bangu babi famille Bangu ba rankine makasi otomona tataka mutu asetanga 5 personnes a omo luka Patrick Bangu toleki wana Patrick Bangu question ngeza boué babi na ko ma place ngoma ngonga na linga mana ko ma vraiment pour na lobelo moko famille Bangu to ba rankine te tozande ba teti Abibe baba teti baba teti baba rankine baba teti tondima bindima ndimate merci l'autre monde va chaîne nyonso au moins ba chaîne nyonso komi film nae ateki akomi film ateki mais Patrick Bangu pourquoi yope ozana mulongo bato ate que producteur a bengi apesi mbongo pe ça il est filmé au bengi bato ba tourner pourquoi pas. Merci la question. En tout cas, la question, moi, ils n'avaient pas battu sauté, n'a remarqué. Merci vraiment. Sauf que toi, yeba. Et puis ça, mais là, peut moutounion sauté comme film. Net yo boye,
il faut beaucoup Nzambe asala bino grâce au koma ba film pona o ata ba 8e film nous na tourna. Merci. Yeba ngo ke pesa mela mutu nyonso te. Donc biso pe ba te pesa mela biso te to mitungisa mate pona jouer rapé ko leka batu musu ba koma ba film. Nzambe akaba ba don na ye na mutu alingi. Ezaka ate pona koma ba film te na décourager te. Venango na ba dudu soupu na mona pe film venanga dudu soupu asala te. Mazakter munene makasi. Pona olakisa ke ezaka ateka baba bakoma film Nzambe asala makamne bongo ko peso loko makasi koto pe apeso yango mwa te faible boyebo na sens wana mais zate ke pona koma film te na mite na koma film te mais na joua makasi ba film ba bakoma net ya yo moko za monument vivant exemple à suivre. Bola nananu image oyo ya parti bango boto zonga sima check salela on a occupé yo omoni yo pourquoi il n'a plus la bague tu sais dans ça tu vas ça nous ba canaille partout to ba to si la longo kasi comment vous vous kendo ça la le cosa moi c'est lombe yo si la longo awa yo ta ma peto mo ko mo yo la miss non on manquait te yaya oh ça va comment wala commencer non Tapeto, bon on met tapeto ma bé. Yo bote kala mu ta mu pende mo na mu ke mu pende la mo ta on la ko no ati la ko beta yo ma bé. Bon ça l'autre, tu vas. Nzambe na ye. Merci Boti Kolanda image ya Patrick Bango babi wana zaki na vérité cachée film ki lelo ya lelo Patrick Bango va jouer babi yo bino bomoni bolandi e botali donc persona na moni bataki a jouer rôle moko ya série talaka ya série quoi mais ya buzo bape abia sala kana ezali et merci félicitations to bonima musale ezali vraiment mais Patrick Bango tozongi suna na plateau na biso to yeba kokoma film c'est bien oroza pe na donate mais ba jeune mingi lelo pourquoi ba koma surtout ba artiste ba jeune ba koma lokoso ya mbongo kozwa mbongo ata ya muke pona kokoma film est-ce que yo pe na kati ya nini wana ya mulongo wana po ni yokota te pour moi ba jeune mingi ata ba pese $100 a 5 mama sani asali film à côté ici mais pourquoi pas yo pour ça la ngope. Bon, nga ko sala ngote pona amuta sentiment te. Atoko mano film te mais ko sera mbongo ko sala. Non, na ko sala ngote ba sa bloko wana ba sérieuté d'abord. Eloko moni okoka note mo sala ngoka pour gagner mbongo. Non, eloko okoka te tikela ba okoka. Yango confusion mo to nango na monde. Ba film même so leka tina te. Yo koma film. Ba idée mususu net jouant to fan film mo to ta na bona ko tanga comme polémique. Donc film mutuna makole yebanité. Film abongo so nga ba benga na oyana nga kutute. Pour nini akomika ka po ba mona ka ki akoma ka zwimbongo non ya film le ko zo koma ta film le ko a vérité cachée o moni ke mutazwi temps pour bimisa loko na e tambo otalo mona ke te azwa ki temps vraiment étudier ba idée na mais ba film belé to mona comme terre à terre asali ka film po ba lobaka asala ki non eza bongo te et loko moni okokate ko sala pona sentiment te nga engagement na okokate na ondimate pona sengoka ke na zwa mbongo na tsana poche to ninte na loba na okokate pesa muto akoyi ko sala yango na sens wana ezaka ateke na okesa lelo ka pona sentiment ba mona mondo ana eza mingi ya lelo to mona ba bêtise ba film msu eza na sens te mutu na eloba présent na makaya ba film msu ba osala malamu kuto sala lelo to fandi ke osala ngo na sens wana donc nga za muta sentiment te mais ce qui producteur a mitso ya bi Patrick Bango na posa ozulanga o sala nga film moko boye okondima atie mbongo na nje ondima bon elo ipete le kwa nazala makasi te na okoma ba film ke nazangi pe nini te kokoma film te mais ko sala ka ke organiser tournage ya film ya azuka ni élément na akena ngo le producteur ayika bika ka produire ka rapport na ba film est-ce kondima unandima te po ani mais lo ka so lukande yango wana pesa siko numéro na ba producteur nyonso o raza na posa na ya Patrick Bango asa ele film asa disponible ba na posa ba yoka numéro na yo. Merci beaucoup 520 gigas 600 gigas
Pose Patrick Bangou et trop simple comme bonjour. Son ngo benganga au betika plus 243 90 71 43 213 plus 243 90 71 43 213 wana WhatsApp nanga. So pour ngo zwanga na Facebook ya facile au betika force tranquille Bangou. Donc directement na facile comme bonjour. Hein? Au zwanga mbalamo sans faute. Numéro ngwa tozana posa nango. Biloko nde to luka ngwana to bima na bageto ba producteur baza ba tpela ba la ngwana mais moi to mona na te po makama mabe tu fais biso belé ezebelé yango mona ba mona biso te mais à travers numéro oyo bo mekanga ko boza décider o msusu wana bolanda ka yete na ebisa bino air nyoso masolo ndezangai Patrick Bangou original yeyo yeta ngonani kasi monto lo ba bato yo lo ba expérience ba bima liboso ba okanisa bango me bango te doyo ngo bakeyo leki bango et bon ba lekinga doyo leki ans oh et bon ansa lekinga oh siko eza nini bango boyoka bango trop hein ah bango Patrick Bangou Bangou message na bango mingi biso na ba découvrir biso te bango ba prise na bango nyoso ngana ba découvrir te talaka na 99 prise mais on va découvrir ça des pamba mais bateau msu yo lo bana na ko boya instance ça grand la monde auto et 520 gigas ça grand mais na lobby net que aleki ngana o jouer te wa moni na balar na e net boss na nga Congo Cool TV papi de Tienne Fumuntsako papi de Tienne ve na nga anniversaire no to leka a proposer ngabi mais yo pe Bangou na omono a mystique na ndenge na o wala ba calme mo ya libanki na sali titi oyo kana te omona ga lititi e boucher ngabi boss tsaka la ranger na on s'appelle ça o bango bo découvrir bango po botela bango ba la ranger bo biso nini ezanga la msuku biso to leki bango to le msuku te mais to leki bango bino bo kanisa bango te Patrick Bangou et ça la ronde ni so ozo jouer esika moko na vie de loin o ka ndenge ni ah oui ça la nga bien makasi Charlie président Charlie to jouer n'est pas déjà na film moi ici pechanga ya liboso film na liboso na uta na neate na ba archive na nga moko bona nango et ça la ronde ni vraiment te ça la nga bien batu msuto banda otala na ba TV boye mais lelo comment jouer na bango ya lokwa ba vena nga ba lava to fanda to otala ba vena nga ba mbatasi ala bacteria makasi ya minene to za ba fanda ba vemba batasi ala ba papa tsakala na fanda ndako boto olanda ba papa tsakala mais lelo mona na o jouer pas la vena nga météo na jouer principalement boy ve tsakala père na ngai mais ve kuta ba Patrick na ba to jouer boy c'est que to tsaka bino kate makamba bien kuta za koto a sepeli nga pe na sepeli nga ndima te na o jouer na ye pas ndima te o jouer na petit na ye mais makambo pied donc ça la bien batu ba vivre avant au jouer na bango to za ba fine na bango to ta bango na télé mais le loto tali ça la bien kaka ye mo vie de loin tendo lobby même maniata sundiata grand frère propre donc to za bien na bango ça la bien batu banda otala bo ba mama Kalunga ba Marie Jeanne Bololé to banda otala boye le loka la mystique a fourmi to komi pe ko jouer sika mo ça fait du bien et ça la bien batu banda ko kanisa boye ko penser ko rêver mais lelo zana bango sika moko lelo azana bango sika moko ka ya tolo bake donc c'est que Patrick Bangou ranki na mututé mais ye aleki ba tuka na musala donc ye aleki artiste nyonso na rejouer selon ye nenga lobby donc muta abo yango azate tika na profiter na pesa mbote na nga ebele na Bobette Mayamba depuis Luanda babi MK ba Fossette depuis Rwanda talaka mwasi kitoko mosa tonda nzoto elengi wapi mon vieux lilungu mabele LMC na Hollande bambote belé et je salue Benny Kilonga depuis Paris babi Benny Kilonga depuis Paris babi la belle Benny babi tala mwasi mosa pembe Benny Nicolas dans la vitesse mais to liate non Benny Kilonga babi wana mosa pembe so omoni Benny Kilonga omoni mama Tete Botamba babi mama na Hollande mama onda Simbi les mbiaka de 520 gigas yo nga pona confirmer faut ba solo la nga babi mère ye apesa ka ba conseil belé mère ka ba conseil mère so yo ke ba oza à l'aise 520 au lia pe ba conseil bongara les accompagner na western na 4 mira jaune petit na nga Dexi Mutombo depuis Paris omoni Patrick Bangou force tranquille kande sala kaka la grande dame Mimi Matondo Motema Fumuntsako depuis Londres babi mama ya bana ebele to saka musalaka ndenge nzamba tindela biso na mukili Patrick Bangou to mi dako kende vers
la fin ya émission na biso lisanga ba artiste fin de jeu émission kitoko boye 42 talaka artiste moi a s'appelle ekenda do kadate donc émission eke kitoko na lenge wapi donc bino pe bolandango les amis de Congo Cool TV ba mbote belé ba artiste nyonso Congo Cool TV ba artiste nyonso ya makasi boze belé beto tanga ba Congo te mais boze belé ba simi ba charité ba debo chacha muchachino ba Nadine Feza ba étoile botaka ba RG ba James boze belé to belé vraiment ba Bianca to se belé vraiment et bon anniversaire, joyeux anniversaire à toi babi mon papa. Boss des boss, papi d'Etienne Fumuntsaku. Autrement dit Ricardo. Aïe. Papa no beto de la semaine auto sepela. Tozaka na san détail dans boss. Autre mon a Patrick Bango il force tranquille. Aleka dans les néaté, a passé un étape belé bon mino atangeli bino déjà ba pesa leka. Donc ranki na mututé. Donc musalara ndé belé mais ya bi aleki ba Hans, aleki ba vie de loin, aleki ba ba 2 minutes aleki ne bango nyonso o ba vie Janifa ya leki bango o ba po ba vie ba po aleka bango ba bana bino mo boyoki elo ba Blaise Muchata papa social Blaise Muchata mwana mukina ba mbongo na ye Blaise Muchata ya linga boso vena zo boya batu wala ba champagne azo tinda nabi ke boza ebele Rachidi Moke na RCA nabi ke nautique la Patrick Bangu moi tant mon kiaboka mabangane ya batu oyo ya sepela boka après kotika ngane na rosa na clôture ngana boy na ngeza ke ngana na banda ya clôture te yende aboka ngana clôture émission na après émission za yanga ye asa invité Patrick Bangu mabangane pa nani pe rappeler batu numéro suka ya numéro na yo ya téléphone en tout cas mabanga la ngana bo boaka mingi po ba bi mikolo batu un peu ba mosola kilo na ebité so batu na ngande ba relation na ba komi kilo na changer ba relation peut-être parce que babi si tu ne solol pas on solol pas viens nga pêche on a Suisse babi grand frère propre ya Mimi Matondo na Londres bamote be pas sozali ana je tout si à tout là motema ya star si à tout là star makasi na France na peso bambote belé abe Gibson Bangu grand frère propre na peso bambote belé grande sœur propre Jeanne Bangu, Claude Bangu, Bozé Belé, Fifi Bangu, Yabaleki, sœur Nangai. Talaka petit nazo il faut renforcer Mikolo na ebiom to lat sangai renforcer au salabiso bien. Na pesi bino nyonso bambote na mingi olobate donc Denis Kobetox na France, bambote Belé, Bozé Belé na pesi bino bambote Oumela, Pierrot Keriko, ba base nangai, Maître Yoga Pipidi. Maître Azananga Mikolo, yaza toujours simananga. Maître Yoga Pipidi. Dans ce rayon, tu as appelé ça Patrick Bangu Teti qui Teti pour que aboya ba artiste. Na Maître Makasi appelle ça père. Na Maître Makasi donc so yo tout monde na bunda na ngate Maître o tenere po ye. Maître Yoga, c'est pe sanga na makofi. Bukata mutumbanga Mikolo na komi na manger na on soigner ko bangate. Ouais, na sepel Makasi boende. Masa na ngambo jeune na poto na France. Il passe ça, Mbogène, na peso bambote belé, Guy Baskets, ya olobaku tumbanga passe, Blaise Muchata, Pierrot bino nyonso na pesi bino bambote, bo umela na lela bino makasi na za mingi ya olobate, talaka ngala bima force tranquille na bima pa mbate, mais son abimi, c'est que likambo ezali, mikolo babilu pemba, nzamba borfelin, tika borfelin te, grande sœur propre Flore Bangu, na peso bambote belé, Flore Bangu bazali, bambote belé, malgré baboya yo pa petit frère na yo, ngai sko petit frère non abiki na côté lio yo oleki na musala bon wana grande sœur propre wana engagé yo na ye d'après nga na abiki oleki ngate oza ya na ngai mo leki ngate po ba plein belo betaka yo moko yebike e uta na shinga pemba na palais nga kolo nango ngande koko dikoko na bilo yo ba yo pesa Flore Bangu babilo e bona bandi ngo pese lelo mais jouer na yo na Flore Bangu ande moko te kasi po mona nga leki yake na batu normal nga na buzo ba 100%. Yosoka la buzoba. Bon découvrir Patrick Bangu na vérité cachée. Boroye basiko ce qui vraiment réellement aleki Flore Bangu. Bon découvrir. Donc babi après émission oh lisanga ba artiste bozwa 4e épisode ya vérité cachée. Bon mon Patrick Bangu force tranquille à jouer. Mais bino mo boro juger. Bo benga biso kala numéro za wana. +243 97 20 56 910 ya pe na WhatsApp. Bo benga
boy ça veut dire que non Fleur Aleki to Patrick Aleki vraiment. Et puis numéro nanga bobo sanate plus 243 90 71 43 213. Hein? Wano zwinga moko force tranquille Patrick Bangu. So po lingi Facebook. Bat bakoka WhatsApp te ba na Facebook. To pesi bino pe yango wana force tranquille Bangu. So kotika ka malgré na kota na passe mais yango wana. Balobi bientôt Patrick Bangu TV News. Pour la ninte Bangu pe Patrick a canalisé ba œuvre na été. Et ça message oui. Ve papi Fumutsa ko mona mabete donc et ça message artiste apé si doit bientôt et puis ça bon mais lingo baté que alongo na Congo Cool. Azani kana Congo Cool TV. Congo Cool les amis de Congo Cool azana mais asali pe bord na ye na ndenge na ye. Et bon na pesi nga makanisi wana abiki artiste faut canaliser ba œuvre na o ça la chaîne na za boss. Ya romona o mabeta za lo ba boss musuti ya ba jaloux. Oye asala boy po aninte ya panza teke ya panza kaje. Boss tozwa ki eloko aliboso mais tinda biso so to ozela kala sanze tali dame. O bana o to robunda pona site Congo Cool TV ne tombera jamais hein. Ne tombera jamais. Yemoro 600 giga lobiango. Donc ndenge za wana babi vendredi to un tournage les amis de Congo Cool TV boss aller belé ba artiste à Congo Cool TV boss aller belé na tournage wana toza ko annoncer kaka soki wana posa ya libanga numéro za wana nim na biso za wana tinda komono na WhatsApp to koso yango to obako libanga mais babi ke libanga na tango to obwaka yo yeba ko solola viens nga tati Bangu code à Luanda ana kin Koda Luanda ana kini awa. Aba na bossa na mutune ote sala bien te. Bokaye. Na Bokaye. Bokaye, oza libre. Raoul Litonon, le prince du diamant. Aba na Bokaye. Na double Rolex. Journaliste et patron. Zoya yango libanga. Bozango pe sous na pièce. Na pièce. Bozango pe sous na pièce. Donc bo s'abonner massivement na Congo Cool TV bozala de citer bo mona ba pièce kitoko ba émission ya bien. Biso signé contrat na Congo Cool TV. Congo Cool TV. Na signé contrat. Est-ce que bango ba yebelo ko wana? Ba yebité. Mais yo so ni no bimission lelo sana ni au signé contrat. Donc pour moi na ke biso awa to na ba logique na biso to landela. Ça na ba tunaye o ya Monique aza ça va au signé contrat ça ba logique na. Pour biso awa za logique. So ça dit bien. Na ba film so mo na pourquoi to mo na Patrick Bangu, to mo na Bianca, to mo na Feza. Non, eza ba oyo baza na andimi bango bike na travailler na bango. Po bango ne baza makasi. Koza na kombo lobi teke oleki ba o baza na kombo te na makasi. Donc tango moni baza boy. Ebele ba kanza bongo ke bato ba bima baleki yango ngane na boyaka. Bato mzu ba bima no zane na scène boy. Et le ba vide le position c'est ni qui rien ebele ote côté na scène. Maza grand. Grand. Aux appétits dit. Merci la bienvenue sur Bolaki Ebele. Bon s'abonner massivement à Congo Cool TV pour vous a décidé. Wana boto Landa babi force tranquille hein à lobby o yalinga ko loba. Donc les gens na yambaye boyokaye. Et merci na bana poto nyonso. Merci à mon boss papi de Tene Fumunsaku. Ay monter ma Mimi Matondo la grande dame quoi. Hein babi otali Fumunsaku otali Mimi Matondo au plus Londres. Donc comme si nsambe bisonde beboye et ouais zaki ngai autrement dit tata mapasa Arnold Bikuma 520 giga babi bambote be na ba bébé nanga mibale babi nanga za papa mapasa Maria et Mariana papa na Mariana et Maria botala rara hein mo fola tsanga ndengo zoe ba mapasa wana ingénieur oroswa yango ezala ngo facile oroswa ngai na bino te voyez mbala sima mama tete botamba bambote belé mama tete botamba depuis Hollande vient nanga lilungu mabele ba o wana ba soka kombo na ngai ba so fo na nga ba kende wasengela wa mbongo yango na Sabino bokeba da ba komiso ba jivo na ngai ba sala ba senga ba mbongo pa ba vient nanga ba lilungu mabele ba mama tete botamba ba beni kilonga na Paris ba senga ba mbongo na ngo pa ba vient nanga pesho na Suisse hein ba senga ba mbongo belé pa ba Nathalie Sapu na Dallas ba senga ba mbongo na ba vo na nga eza bien te pa ba lo mufengi na Canada pa ba petit na nga Dercy Mutombo na Paris ba senga ba mbongo o mso ajima kombo ajivo na nga akesenga mbongo pa nani MK ba Fawcett na Rwanda et comme ça mabe da bato bosala biloko wala botika biso to nokanga mino sokolo maboko force tranquille abi yata mona maître po ngana bino to na kini awa to kolanda bino tina suka ngai na bino to mona mbala sima bye bibishi wawa chéri nanga moko bloqué masolo babi libanga suka nde wo libanga suka so yango asenga fana boka Dorcas kadi mama passa autrement dit tabita ya biso mama aïe bye
faible na bango mpo na bango bakoma kokangama na oka expérience elobi mpe te kozala mokolo expérience ezaki omesera 2 mètres aya na nga na mosala te Jean Baptiste ayaka koannonce nouvelle ya Jésus bato bakanisa aye nde Jésus kasi moto oloba bato oyo oloba baexpérience oyo babima liboso baokanisa bango me bango te yo leki anse ebo anse aleki nga